Azobela. Ok. Tout le monde micro parce que donc il voit pénis dans moi c'est ok. Santé ça bien té. Vraiment. Azobela mais na ozwa. Moi traitement. Moi traitement par rapport il y a ba makambo belé kozanga. Kwa makambo belé ya kozanga. Malade ya kika o malaria, yo bika ndeto fifa na Congo na biso. Moi passe beaucoup ça c'est examen au malaria. Apesio ki sango calme roya na ndako nde moko. Si au monde bandoke ka ba tournage na oki kana passe. Soko le beau vendre au vivre ndeni. Vraiment. Tolia kaka na wana. Mke wana ofuti ndako. Bon. Et yo bois kanga penza. Nde do na ko le baka na moi oyo. Nde bois kinga na zo kokalisuti. Kisi siko moi traitement na komozwa po ya fiote atindi na ya lili na mwasa ya fiote nde ya mwana mais santé na nous vraiment na commune vraiment na salakati je be ferme sous na oma ko mona na oma on dirait lobi na komate. OK. Eti na yo kende na ki ko sa se examen ba yo mona ki ya be examen ngona ki wana salisa ba yo senga nga be examen nyonso fo ba sala be examen nyonso général mbongo izate. OK. Ezaki nécessaire ngabo sala nga na o ezana nécessaire pour na zata moi calme na yo ka bien nde ba yo sala be examen wana ba yo mona ke sucre za komata. Qui na tournage oui au na tournage et puis ba minoko presque belé lobby hein oui wana zaki et quoi ça na tournage à sermon na lemba nazo tourner ti to koma 16h na kokité ti ba memi ngamba la mon hôpital bata la tension mata iti na 15. OK. Après ba lukeli nga moi calme mo boye c'est au mama ti singa mutuka na ina ndako e bandeli siko malade ya ngwana. OK. Ordonnance atana bimisi yango yeboy. Est-ce que sentiment ni ko sala ngai? Naza mwana nga na lesaka. Naza ndako nga na futaka. Na mai na courant. Kaka musala onde na tambola nde na kinda osa musana ngai. Ya maboke. Esunga kangai. Oui. Epesa mwa mukie. Kaka na mwa mukie wana. Nako jamais na ko leka na ya ko mikosi ya maladi na TV. Na osala ngote. OK. Dans la ordonnance yango et ko bimaka kaka et belé vraiment makasi donc yango maman dala aza vraiment malade aza vraiment malade ezo senga ba mbongo e ko bima awa maman awa na moni déjà ba kisi nyo sote sali na valeur déjà ya 495 000 francs 495 000 francs à peu près ba $200 déjà ba 495 000 ba 230 ba 225 dollars et au bel sous senga sala de to moni a izana $150 donc et ko bimaka ba ordonnance est vraiment ebelé faut asumba bakisa alors yo muto ko tala biso o ko landaka biso maman dans la sepeli sayo vraiment il est temps ya ko aider te kaka soko zaki na bezoka ki sangona e ki maman dans la kufi nde oye ou lati veste ou lati chemise ou lati robe ya noir ou ya ko tila e fleur alors maman dans la to ko continuer kaka. Est-ce que tant on le zuba visite est-ce que bandeko no ba artiste et comédien bandeko bala ou busala na bango musala moko est-ce que ba ko rendre visite est-ce que ba résoudre peu mon problème mike oui on a le bandeko na ngai ba comédien na ba comédien no ba yo tala ngai o bazaki bana mama na ngai alinga. OK. Groupe na ngai ya fioti ngoma bangwana ba yo tala ngai. OK. E bangwana pe ba soutenir nga na mwa kolia. OK. Na makamsu ya mikie moyen de transport pour comme hôpital ango kaka deux groupes ana nga na tangi. Mwana mama kobuka na te yoka lisolo mama Jusnovitz yende coach ya loposo ya nzoto na bino ayena bakisi ozo traiter ba tempo banduta bobokona ndenge na ndenge opesaka mbindo pe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ride na elongi vieillissement o profiter na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobuka na te lukaka ka mama Jusnovitz okozonga lekeleke mwete ku
Maman na ngai babi maman Gisnovitz azo soigner nyonso etali l'opposition nzoto na bino yo muto betela batampo esala keza mvete sila kate elonye nzuluka ekoma lokoma batume na depo makala yaka po tebi docteur azaka ka moko coach azaka ka moko kozoe eza nango facile azape na Facebook WhatsApp basite nyonso internet soki olingo zo ba produit na ye livraison nango eza partout dans le monde to beta w. Il faut na sa checking lelo. Mbisa okaka na sombite, makaya na sombite, mbisa mai na sombite na ebitende no. Yo yebite ke ça comme na Canada. Ah bon? Lobana Noaïda. Et pas maman Espérance vous Ndofi kuna nya Césari. Attends, je demande. Bienvenue chez Espérance Ndofi. Épicerie mondiale et café. Maison Espérance Ndofi, Congo na kati ya Canada. Olingi kolamba na loboko ya ba femme africaine, yaka nyonso ezali. Bankulu, crevette, makenena, wangila, mbika, ndakala, wanga ya pembe. Pona bo pikili kibwa nzoto, makasu, ngadiadia peki ndiolongo. Nous sommes au 89 boulevard Saint-Raymond, Gatineau, Québec, au Canada. Olambi, Topesio. Aïda, oui, because c'est intéressant. Posant la Kinshasa, moi, je m'accamole au Canada. Ngaso ki na mega na koma gachika Aïda, ya comme la maman moko. Bonsoir, c'est Brown Cosmétique. Naikola Sabino va produire na biso auto sailaka, onga mkope na sailaka. Oyo eza oil elongi, oyo eza oil ya nzoto, oyo eza bapatch oyo kokola yango ekotia couleur uniforme partout. Tozana ba crème oyo etretaka batache, maboko, ba acné, ba bouton, sozana ngo traiter lèvres na yo comme rose, tozana ba savon, tozana ba lotion. Donc vous contactez puis. Merci très cher fidèle internaute, merci parce que vous allez ka ebele ya kolanda biso. Surtout dans la poste téléviseur na bino, merci parce que tu créé famille ngai na bino, to kitalelo na commune na Kalamu na quartier Yolo Sud, kota la moko ya ba artiste na kombo ya Odala o azalelo malade ça fait abandi kobela depuis na décembre 2020 et tilelo tozana pardon na 10e mois a kobela kaka. Alors to tambola ki ya koluka place ni to komona et puis ba pesa ki biso ba adresse escani to mona artiste na biso na kombo ya mama Odala o surtout ba tebele ba kotuna mama Odala o wapi kasi mama Odala o asepelisa bino na ba théâtre asepelisa bino surtout na musala o asala ka sadiso bongi wando ta mama Odala mingi bo raisonner mingi Marie Jeanne Bololé bo mona musala kitoko oyo mama Odala asalela donc tozana quartier Yolo Sud na commune ya Kalamu na préciser bien tozana quartier Yolo Sud na commune ya Kalamu esika oto kitaki koluka parce que to tambola ki na ba moto nga na cameraman nga alors to komaki et pas mama Odala alors Albi accompagné nga toujours to ekotala mama Odala ayebisa biso. Qu'est-ce qui s'est passé dans la maladie de Kobela? Qu'est-ce qui et là on est salaki qui a oumela la maladie bongo. Donc toza awa na baboro numéro 14 bis. Esika maman na biso Odala azali esika oyo afondaka. Yaya ça va bonjour. Bonjour. Kombo nani? C'est Persile. C'est nani? Persile. C'est Persile. Alors tu veux rendre binope visite tozo luka maman Odala azali. Azali. Toki au monde maman Odala. Eza problème te. Kokoko monae. Ah ok. Est-ce que kobengi la biso maman Odala te? Na koto bengae ala. Ba bisi biso alali. Alali asasa te biete. Aza pena maladi. Aza maladi azokoka kutu kote matin.
bayebisi biso ka umena malade depuis 2020 na décembre ti lelo. Umena ngo makasi. Alors bofana na mama odala ndeni ndenge nino linga omona no mama odala nde bozalaka na ya zalaka no ndeni. Mama odala azaka bien makasi, azaka pena gentil. Ndenge abeli ese biso na pasi. Ok, merci. Obengi la biso ka mama odala. Alors toza na kati ya résidence ya mama odala. Donc toza awa et si ka mama odala afandaka na yebite. Bonjour maman. Bon appétit hein. Toko kuta ope olamba déjà. Kombo nani toyeba kombo nani? Maman Nasha. Maman nani? Maman Nasha. Maman Nasha lelo toye kota la maman odala vraiment. Donc maman odala ba biso ki aza malade. Oui, aza malade. On est malade ba biso depuis 2020 ti 2021. Oui, aza vraiment malade. Ezotungisa esiko ndepende evandisi na ndako. Vandi aume nango liboso ezalaki kaka mwa ba koyoka bien te et puis l'examen ke osalika malaria typhoïde mais siko pende boaki makasi aza na ndako. Ok, merci. Est-ce que tu as komona maman odala bobengela biso maman odala? Ok, merci. Et ça, la biso, tellement bien. Je dis un grand merci. Je dis vraiment un grand merci à notre papa. Pourquoi je dis ça? C'est grâce à papa. Neto Kiti, Jivedi, équipe nationale et Kiti. On te dit Sarabino, ba o ba moni ba okende ba kende. Parce que biso na kata Jivedi to benga na batute. Ça dit, ba biso ki moni mwasi. Oyo akomi ko luka kanga biloko yemo kwa kende yeba ke seki azwa ki déjà mbanda quelque part. Alors ça fait mal aussi que ba artiste na biso comédienne congolais et surtout ba artiste nyo surtout en général tout le monde pe mama odala ye azokota okiko bimisa bana baya pardon tozo solola na mama odala oyo toye ko rendre visite aza malade vraiment excusez biso maman odala bonjour nanu vraiment excusez biso makasi vraiment excusez biso toyebi kozaki vraiment ya kolala mais balamusi yo esali pinza bien te boni nanu santé parce que to ba boni non santé te parce que nanu bikite mais boni nanu nzoto sikoyo. Ok. Tout le monde micro parce que dans qui voix pinza na moi c'est ok. Santé za bien te. Vraiment. Nazobela mais na ozwa moi traitement. Moi traitement par rapport il y a makambo ebele kozanga. Kwa makambo ebele ya kozanga. Donc bozo kambemba msusu yoke eloko msusu esalemi. OK. Donc nzambe kaka. Alors nzambe kaka parce que to se to bondelaka na nzambe oyo akelaki biso na yo to mona ko toujours à bonne santé parce que za moko ya ba artiste comédienne congolais ko ça la fierté ya mboka na biso na ba niveau ya ba internet na YouTube. Alors tout ça qui n'a besoin to yeba obandi kobela depuis 2020 na décembre autozui ba information et puis til siko ko continuer même ba bipé au sala qui 6 mois au côté les maté au côté tambolate ba au simboka na nzoto. Alors malade yango ezalaki na nini? Est-ce que yaki na nzela ya maboko ya batu ezaka malade pour moment oki kozwa temps ebele na malade bongo? C'est la merveille za nzoto ningani. Malade yaki ka o malaria yo ebika ndeto fifa na Congo na biso. Moi passe boke ça c'est examen au malaria. Apesio ki sango calme roya na ndako nde moko. Si au moins bando ke ka ba tournage na o ke ka na passe. Soko le beau vendre au vivre ndeni. Vraiment. To lia kaka na wana. Mke wana ofuti ndako. Bon. Et yo boa kanga penza. Nde do na ko le baka na moi oyo. Nde boa kinga na zo kokalisuti. Je vais faire mon souci na oma ko mona na oma on dirait lobi na komate. OK. Et ti na yo kende na ki ko ça c'est examen ba yo mona ki ba examen ngona ki wana salisa. Ba yo senga nga ba examen nyonso. Ko ba sala ba examen nyonso général mbongo izate. OK. Ezaki nécessaire ngabo sala nga na o ezana nécessaire pour na zo ata moi calme na yo ka bien. Nde ba yo sala ba examen wana ba yo mona ki sucre za komata. Sucre mati, infection na masuba, plus na makila, malaria. Les amis makasi.
nde yango ekoyisaki nga bamaladi ekoma obima nango ebelebele okoyaki na tournage oui okoyi na tournage et puis baminoko presque ebele lobi oui wana ezalaki ekoyisaka nga na tournage ya seromo na lemba nazotourne ti tokoma 16h nakoki te ti bamemi nga mbala mo na hôpital batala tension emataki ti na 15 ok après balukeli nga mwa kalima mo boye seromo amatisi nga motuka na ye na ndako ebandeli sikoya maladi yango wana ok nde obanda na ndenge na vandi toke hôpital oboye bosala général boye mbongo eza te tina yo recommandé bino toujours na hôpital aminene tina yo teka na téléphone ateki téléphone mbongo wana pe koki na ngoka na de examen te ok nzambe wana kande na bundi nzambe ayo sala grâce ya fioti ayo tinda na mwasi ya fioti ngoma ok atindi mbongo ndambu na mama dongo matindi pe lisusu ayo sala de examen nani ya lili mwasi ya papa titi kalo atindelaki nga pe lisusu sasa na be examen ebongo vie na biso Noël Machuda Tawaba wana mutu na yo ya depuis est-ce que asalaki mwasi nte bon Noël Tawaba nakokoloba bengaki ngai yo mona era moni ba image nde ekalobi na ngai nini ke akoki kosupporte kotala yango te akobenga ngai sina ayebisa ngaka yango wanaki akobenga ngai po auta kozala awa ayebisi ngai akobenga ngai ti omoni ke bakisi siko mwa traitement nakomozwa po ya fioti atindi na ya lili na mwasi ya fioti nde yango wana mais santé nanu vraiment na komi nde vraiment nazalaka te ok nanu vraiment komi ndenge ozalaka te je crois que toza na kati ya esika mama odala afandaka bato ebele boyebi ke mama odala asepelisaka bino na bandako ça fait déjà batemps ebele mama odala azalaki na ndako akobela de 2020 ti 2021 donc na décembre abandaki malade na décembre 2020 et lors ti lelo tozali na 2021 parce que makambo ebimaki tellement ebele makasi alors biso pe tosupporte ki te photo koma lelo bato ebele balobaki ete mama odala bandaki kotambola te oui c'est vrai parce que bandaki komema ye alors yo moto mama odala asepelisa ka yo na bafilme na ye asepelisaka ntango ozomona ye bozalaka na mwakanda okitisaka mwakanda likolo ya kosika ntango omonaka barole na ye oyo ajouaka epuis azalaka vraiment sans rancune vraiment rancunière te na bato presque ebele alors mama odala lelo toza epa na ye aza malade alors vraiment même condition de vie automone que mutu azala nango mama odala aza vraiment maladie aza vraiment malade alors tout ça la kaka SOS parce que même yo mutu pesaki mbongo moi quelque chose ezosenga ba examen ebele parce que pourquoi ba malade ebimi tellement ebele il faut azwa solution nango il faut azwa ba soin na ba malade on a nyonso to basala ki ba examen ça fait mal aussi ya romona ke moto asepelisaka biso baleka tina ba télévision bakosenga mbongo na star munene boyo lokola mama odala alors yo moto ozotala biso siko sur na je vais dire télévision esengo ezala kaka te parce que tosepelisaka bino na ba télé esengo ezala kaka te parce que bomonaka biso bien lelo yoki kozala lelo eza mama odala lelo lobi ekozala yanga naza pe moto nakobela mama odala balobi presque loko okoyaki na tournage est-ce que eza mama odala tookeke mama odala apena ba problème na batu na ba théâtre mama odala papa makambo bibi mwa ebele maladi yango pe okuyela na théâtre bandeko no ba comédien to ba comédien te bato basali yo boye parce que ba soupçon ebimi ya mayeninga na rapamba te yango biso toyaki kokita tokutana na yo poto solola awa penza na yo moto ayebi ke aya sala ninga mabe la merveille aye abundisanga odala poison nini akozwa pe nini po alekisa erne apamba ngai nazala motema mabe na mutu te mutu nyonso ti nde tokutana na mosala nazwa aye ndeko oui place bato bavandi mabe ezangaka na te ata nasala yo so mabe nini vomi obimela ngai ke oyo akonyokola nga osala nga boye
Bon eza na ngona tina moko te na yebi te ke nazala na likambo ya mutu na sala mutu mabe so to discuta na yo lobela nga esili nazala na problème na mutu na motema te mais bango mo ba miyebi ba o ba yina nga basala assemblée ba miyebi place baza donc ke nzamba limbisa bango est-ce que vous savez la discussion entre eux na bandeko na moko ba artiste comédienne to ba comédien et vous soit na rapé vous discuta ka il y a aussi peut-être mon tout le monde ton ndeko no mo pa ko kangela ope motema parce que ko bela ko banda 2020 ti 2021 c'est trop quand même c'est trop est-ce que conscience na yo moko étant que star na biso ya moko sala musala na okitoko est-ce que conscience no ko jijote ko zata muso na problème na mutu moko problème exact bon eloko na oloba naza na problème na mutu te na ko oloba te naza na problème na mutu te mutu mususu mba mususu abombelo likambo mobo to discutaka eleka nango mais ye na kati ya motema na ya bombe belenga na yebite en tout cas toza bato mais ngai naza na problème na mutu te et mutu wana so aza na likambo na ngai yana lobaki atelema ya ebisangaki odala osala nga boye yango moi nasalaka yo boye mais soki nakei yokela yango epa mutu mosusu to nga moko namoni yango nayebi te mais ngai nazala mote ya mabe na bato wana te oyo nayebi basala nga mabe namona bango napesi bango mbote mais bango siko basepelaka nde bamoni nga nde navandi boye nde na ovivre boye nde mpe basepelaka nanga nazala mais nzambe wana ayebi nzambe ayebi mama odala parce que je crois bato bakolanda biso na ko illustraka déjà ba gag oyo salaka ba gag minene et puis ba film minene bato bakomona ngo déjà na kati ya chaîne biso JVD télévision est-ce que lelo yo to occupé komona ordonnance to sala appel na bato ba sunga parce que ozobela nano kaka vraiment tout d'abord merci parce que ezalaki temps oteki opesa biso pe ke o permettre biso to sa no émission mais quand même osali yango na lobi merci et ko sala biso moi bien est-ce que maman na ngai occupé la biso ordonnance ya maman o ba résultat o ezo senga alors tout ça la car appel na bateau balingara vraiment maman odala donc maman odala vraiment je crois que ba fan na ba kolanda yo ba fan oyo sepel sa ba kolanda yo elo na oloba atana la kisi ordonnance la merveille ordonnance atana bimisi yango eyeboye est-ce que sentiment ni ko sala ngai naza na mwana nga na lesaka naza na ndako nga na futaka na mai na courant kaka musala o nde na tambola nde na kinda osala musala na ngai ya maboke esungaka ngai oui epesa mwa mukie kaka na mwa mukie wana nako jamais na ko leka na ya ko mikosi ya maladi na TV na osala ngo te ogi okota na problème ezaki waza na besoin ko sunga ngai asunga yo aosunga soka ayebi ke odala zala abuite odala bela abeli jamais de ana leka na TV na ya ko loba babuzoba parce que tu as qui na opé rendez-vous aux alaki non hôpital ba yaki ko zoyo mais Dieu merci quand même to monio au tamboli et tout le monde peut santé vraiment aux allez la yangote donc yangote alors on a ko beta mbela na bato bolinga ka ba artiste comédienne na bino ba artiste congolais na bino et ko sala ka biso pasi soki surtout ndenge ba sepelisa ka bino na misala na bango ba ko sala kango ba ko sekisa ka bino ba ko longola ka bino mo ba stress surtout soko uti poto ozongi mo ba stress wana e ko longwaka alors vraiment maman Odalaza vraiment malade ngai vraiment na lobi ki maman Odalaza vraiment malade parce que beaucoup mona ye ndenge akoloba donc tozana kati ya résidence oui c'est comme maman Odala futelaka donc ça fait aussi mal ça fait mal ya ko mona ba artiste comédien surtout ba artiste congolais basengela bango ka lisungi ba artiste congolais donc ça fait mal ya koyeba ki maman Odala umeli na maladie ebele ma osepelaka na maman Odala abwaka yo osepelaka pe na la merveille muzamba abwaka yo il est aussi temps donc toko senga kabino boidaka ba artiste congolais na bino bako sepelisaka bango culture ya batu mususu et ko bongaka me bato bako sepelisaka bino lokola ba congolais ba maman Odala ordonnance yango
et ko bimaka kaka et belé vraiment makasi donc yango et maman dala aza vraiment malade aza vraiment malade et zosenga ba mbongo et ko bima awa maman awa na moni déjà ba kisi nyo sote sali na valeur déjà ya 495 000 francs 495 000 francs à peu près bah $200 déjà bah 495 000 bah 230 bah $225 et au bénéfice c'est la salle à de ton moni à ils en a $150 donc et ko bimaka ba ordonnance est vraiment ebelé faut asomba ba kisa alors yo muto ko tala biso o ko landaka biso en mode à la sepelisa yo vraiment il est temps ya ko aider te kaka soko zaki na bezoka ki sangona e ki mamo dans la kufi nde oye ou lati veste ou lati chemise ou lati robe ya noir ou ya ko tila e fleur alors mamo dans la to ko continuer kaka est-ce que tant on le lozu ba visite est-ce que ba ndeko no ba artiste comédien ba ndeko ba o bu sala na ba mo musala moko est-ce que ba ko rendre visite est-ce que ba résoudre un peu mon problème mike oui on a oloba bandeko na ngai ba comédien na ba comédien no ba yo tala ngai o bazaki bana mama na ngai alinga OK groupe na ngai ya Fioti Ngoma bangwana ba yo tala ngai OK e bangwana pe ba soutenir nga na mwa kolia OK na makamsu ya mike moyen de transport pour comme hôpital ango kaka deux groupes ana nga na tangi OK et ba comédien mususu yo yebi ba oyo yebi na o basala ba kombo yo yebi ba benga ika ko benga me ata mutu moko te nga na moni atili colonel awa azati OK maman dans la toro ko zo autant ebelete to comme presque na souka émission parce que oza vraiment malade et alors mungana ninga o lancer appel na bateau balinga ko bateau oyo zo tant ebele ya ko sepelisa bango tant balanda ka ona ba gag na ba film ebele surtout ba fan ebele ba kolanda yo moi liloba pona bango ko belela ka to ko senga pona bango ba kolanda yo moi liloba pona bango quoi. Oui, merci. Na bande kona nyonso ezala ya basi ya mibali monde entier bino botala ngai ba o bolinga ngana ba o pe bolinga na bino ngati nazo senga bino lisungi bosunga ngai nazo ata traitement ayoka bien na bosa na raté eloko liboso na lobaka nani ata lisungi ezaka mbongo te soko bengi nga osalela nga ta prière ekosunga ngai pe do botika ngai te bandeko na ngai ya basi ba ope tosalaka na bino nyonso ba bosungaka bato boza motema kosunga bosunga ngai botika ngai te oyo nalobi yango wana ebo omona ngai lisusu te elakisi ke eza teke natiki mosala yango naza na susi wana mpo kaka mosala oyo yango efutelaka nga ndako yango elesaka nga mais navandi na ndako donc eza pasi. Lokola abele abonza kimbeka eba
Ashanja bomo inanga lolenge ya kozala ngasae. Abongola bomo inanga. Oh yeso yoe. Abonzeli oloye bomo yoe. Na yembeli umo bale ni balae. Yolinge ngana alona. Yobeli kaya pasantu. Atamasomo na ngai komi lokola ngola e zambe na bomboye yondo limita kanga pe yo petola kangai tina nini natika nzela na yo nakola na seyo kinosuka ya bomoi nanga sunga bomoi nanga yawe tambusanga na nzela ya semo. Yona papa bozali moko salete yona ngai tokoma moko nazala mukanda yokoma makomi na luyembo nanga bato basuwa bomo nga biloko yo nde mungwa yopesanga sava yo osiyanga rivière papa inondinga aikoni yo moto papa pelisanga osama ineve na pusa papa sulasenga mwana mpate Hallelujah nzambe na pomo Pembo nanga
Kitoko, rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.